Bombanda zéro, hey. Mon nom mélange parmi les hommes. Cicéron langage exceptionnel, si fidèle et aussi professionnel. Maman Lukaya yo, Bakumba Zolula Azado me privé nangai. Non, ezana monzela te ba papa na biso ba vena so ba redi ba sala ngona viva la musique. Papa Wemba Zali bailo abimisi album. Papa Wemba Zali Stino abimisi album. Donc esalema ba vena nga ba Luciana de Mingongo bazana kati ya viva mi ba sala ba album. Ezana ngoma bete. Mais pourquoi ka epa na ngande fo ezala problème? Okomisinga na planète oyo na komana nute. Olobisinga mono kwa banjelue. Chemise vendue na zoto sur mesure. Ezabile il préfère na mesana poli à chaque jour. Grand-père, tu koyemba la biso wana za papa to yemba trop. Te meilleur album na yo na ndenge pe. Wana za mobeko koyemba yemba tendeni. Donc wana za ndaku na ye, nazali mwana na ye, nazali fruit na ye. Il faut tcha quand même moi Pierre moko likolo ya musala oya pesa yenga oyemba na ye. Tola chesi basalu ko paganye final. Ezanda to ya kokata na mama e. Ota balingo luonda sambo e. Kota balubela soto boka motema e. Akende wapi? Ngapena na okipe na orchestre ni. Uzana note? Nazali naza pena maka. Uzana yupi nozana no moto. Nani. Alors bon chanteur. Bon chanteur parmi ceux qui habitent Tanga 5. Azali. Yé Bazali. De maman kamba tanga ba. Maman tanga ba 5 tu vois. Ba 5 on des autres maman. Ouais. Neti yopé. So il faut tanga 5. Oui. 5 bons chanteurs ya République démocratique du Congo. Tenali na makambo. Bolingo ezali difficile na ba oyo ba mikotisa nango. Ba kendeke na lombango te o. Ezalokola bomba retardement ye. Dans l'orchestre na kiko kende ba kiko boyanga ezati. Mais na lobby ki na esika nazali naza à l'aise esika naza ko envier esika mususu te. Temba nga nazali machine te bébé. Kayembe nga nazali machine te bébé. 5 kaka. 5 basi te basi na mibali. El boso faila. Yami bale pasira. Yami sato pasi. 4e F star. 5e F musique. Tu sais chérie nengo langwe singa komi singa izoba. Etikali se otanga na kaje lokola chaku. Bolingo na yo alita chamala na banza ki touche jouer. Zoka courant ya inga na meki na kangami. Okomi singa na planète oyo na koma na nute. Olobi singa mono kwa banjelue. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Je me suis levé pour recevoir l'étoile de la musique congolaise, Faïla, Passira, chers téléspectateurs. Ensemble, vous nous suivez depuis l'Angola, Afrique du Sud, l'Europe. Nous allons ici voir cette grande dame de la musique congolaise. Elle chante très bien. Passira, tu peux faire ton entrée parce que moi, Simon, il y a Pembe. Faut-moi câlin. Ça va bien que ça joue à tout.
Bamba bon. Bamba zala bongo Argument souvent. Moyen. Bonne santé. Bon week-end. Merci pareil. Parce que dans l'ingavant tout solo là. Nabi ke bato belé bauta la biso awa neti Lorette Mbombaki. Elle est scotchée connectée sur cette émission de longue jambe chargée. Moi je te souhaite que du bonheur, prospérité, longévité, succès, bonne santé à toi. Parce que lundi on va fêter, on va festoyer ensemble et ça l'a bien. N'habitez tout cas pôle de la mort sur mesure, tout au canine, tout ça, le monde va tout bien, va tout faire la biso n'a pas. Sur mesure. Tise chéri nengolangu esinga komi singa izoba etikalise ochanga na kaje lokola chaku bolingo na yo alita chamala na banzaki tushe joué nzoka kuoya inga na mekina kangami okomisinga na planete oyo nakoma nanu te olobisinga monoko ya bangelue chemise bandi na nzoto sur mesure eza bilei préféré na mesa na kolia chaque jour komeka te kokangela mai nzela tosukasuka ekobuka ekoleka likabwata opesi etongo ya diamant en échange na bitabe y'a pas match oyanga choix eza Alita Chamala. Alita Chamala. Ah, quel enthousiasme sortir dans ta voix qui n'a pas chez les autres. Je sais pas parce que tu es chez nous à la RTVS 1 ou bien Tarasco Natongo Bevoé Bima. Pour ça là, ouais, ça travaille kaka, ça travaille. Avant Olam Kapé Natongo Yemba déjà. Oui, Naïmbaka. Tongo déjà na sala déjà exercice. Et ça la ronde ni so kutena bat baïb sarayo que Yemba bien. Ouais, ça l'a plaisir et ça l'a plaisir baza ko reconnaître musala nanga et ça l'a bien. OK, on va parler de l'actualité. Bon non, Alita Chamala ça bien. Oui, Azalibanda. Azalibanda. Alibanda. Ouais. Ah, pour yaza dollar bivore. Tout cela nous, tout la moussi yazaza. Ouais. Inspiration na yo. Idée na nous, ya tout la moussi yazaza. Utende yaginde. On est allé la fali nani mille gilette na tama bango batu ba sali générique wana quoi. Donc la fali baya a pour expliquer yo. Générique na linga ki bana ba s'exprimer ba musicien nanga ba animateur nanga ba s'exprimer. Et on appelle ça bango chance wana. Ouais. Mais ça l'histoire moko ya bien, l'histoire moko ya bien vraiment. Et bineliwana ne la teliwana. Et bineliana nani susu yo so yo te nani susu. Et qui vous avez fait binelia golo donc et ça là on a ni so yo moko mitala. Neti na ba clip neti bongo na tout la musi ya zaza. Et ça nande clip eza mabe pour clipper la façon ba tu se pela na mona éviter. On appelle la lobby mabe. De yo aza d'accord nanga et de façon ba tu se pela na clip na éviter clip ngo salene les a bien té. Te de yo moko siko tant mitala. Mais comment on se pela na clip wana parce que na zo ba appel partout ba tu bien ngai baza ko féliciter babino clip kitoko lati kitoko. La pembe. Non ba tu se pela ba tu vraiment bazo se pela na. Oh mutu moi ebisanga bi ah fayi lazarane bongo mutolo ekota ngabi ah yutali clip pour m'expliquer à quel tina mutolu hein de pota la clip vraiment tala pendant tala sko amone lo wa monya kolobanini non oki kolobati akolobati sko kolobati atala kaka so atali ça nini ça pe le côté ela tele bongo mutata kaka lobati. Est-ce que Nalati m'a bétalendé dans un plateau? Est-ce que Nalati m'a bétalendé? On va suivre le clip, voilà. Les extraits sont là. Eh, Talasco, partez en moi, là. Partez en moi, partez en moi, t'es haut, t'es moussou. Alors, blaisez-moi, Zouma, on va t'aller en privé. Il y a moi, là.
tout le monde s'y a zaza. Eh. Nalati normal kutu na ba clip mususu façon na lataka o pena na moni za pena na lati pena logique j'ai pas moulai yo mo rebique o la ta reposa wa bilamba non parce que eza na clip mo lokola sur mesure mususu ba ki no lati ki lot mais o quand même ozomona na lati nanga bien egypti ozomona ta makolote ozomona te que eza elonga vraiment donc mais la bien longa. Mais c'est très bien, c'est très bien. Aux alarana, mutumo boy ou alandela kolata na yo. Oui. Naza vraiment na mutu alandela nga naza na ba maison o elatisa ngai donc na niveau ya Paris wana na pesi Valérie Wassib autorité morale bambote belé naza pena na bato balandelaka et puis na réalisateur nanga soki na pesi son atali ayoki nzembo ayo sangano folata. OK, on va parler de ton album parce que aux en studio. Vous avez préparé album ils en ont à comboter. Pourquoi d'abord ils en ont à comboter? Non alinge zalana no bongo ezalana na comboter alors na préparé nan parce que nazo bimisa par semestre na bandaki na sur mesure na ye na sondama. Donc ils ont tiré na album oui, ils ont tiré na projet oyo donc etikali au moins na 4 chansons. So na silisi na boucler siko na sali point de presse pour na présenter en na sali coffret. Si vous avez titre ou etikali na 4 albums, ils ont le droit de ba titre ni. Ba titre belé na boy ko tanga ba kombo ba kolo ba zembo balino batanga ba kombo na bango te meki ko tika le moins deux nzembo to 3 nzembo donc na canal émission mutoki ko zala na besoin ba immortaliser abengi kana numéro na bicho na télévision on est au sala bien. Naza ko lancer ba appel na bato Angola partout bato ba zolanda biso oya za na besoin ya nzembo ba bengi kaka to solo. Nazana ndiaye c'est que rumba suka donc 2.0 je bi makala mingi ti yango na tiki na bato ba consommer tout la mois si ba consommer yango après tango yango koya to bebisi liso makambo voilà sikoyo na réalité au kutai na sur terrain parce que za ayo moroté na terrain bande o msupe ba bimisi sikoyo feedback ezande ni retour ya ba appel bat ba oyebisa nini to nzemu nini omona ke ezobundisa nzemu na minute na omona nanu ezaka tout la mois c'est donc la minute eza générique na habité générique nini leki yango ezati de la minute oyo bat baza ko consommer de ba challenge ya ba mboka nyonso na numéro na ngai batu baza ko benga ba image batu bazobina bakangi déjà na ba correct. De la minute tout la mois c'est 2015 ezaka kana 3 ou 4 jours comme ça mais ils en a ba vie et belé batu baza ko télécharger puis batu baza ko sepela nango message eza vraiment capté na ba stream PD côté était tout partout na ba plateforme tout ya téléchargement bakende ba okuta tout la mois c'est ça wana donc la minute au monde na muta bundisa te na moni générique générique wana mona générique o eza ko bundisa ngote na mona ngote pour le moment. Ah oui, voilà, ouais, so tu es mbetcha yango balancer yango oyoka qualité à son au mona clip oyoka. Chers téléspectateurs, merci à David Lotete Gao Show, il est scotché, connecté à suivre cette émission. Toto landa tout le monde si azaza. Ouais, d'accord, nanga. Te ngabna na moni sous Hans le Zolo. Grignotage. Mais concept est bien frappe, ils ont bêté les artistes na yo. F musique. Donalwe mutu moko te. Ba artiste na nga moko bango ba bêti tout na studio. Donalwe mutu moko te o reke moko ya ko beta zati. Oh. Tu es ça studio hermo bonnet bango ba jeune bozo ba oda ba komela surtout na bandiai mais bango ba komela déjà ingénieur JP qui soki azolandanga ayebi rekin zati na solo oui rekin zati bona kotanga pena comme ingénieur ka na plateau ka dans les pamba boy donc rekin zati bango moko de F musique en monde de bêti. Ah, félicitations hein. Merci. Parce que na ndenge to yebeli makamde kenda tu frappe drum mo réseau beta on a bien on a bien Avril Santiago on a passé un beauté Santiago tempo voilà. Ah bon tout le bel album aux en studio aux préparé bateau balingara
banzembo ba mécène bato balinga pena ba embela bomba rumba surtout ningo embela Lita Chamala non ba chetemba kaembe ouais. Donc nazo imaginer na habité so ya Théo Zambrota alinga pe ba yembele nzembo mobo ya ou ils appellent sur mesure. Et ça la bien makasi ce qui a Théo Zambrota donc banzembo tikali trois nzembo tikali. Parce que niti banzembo ndeni déjà parce que gunango couleur nango eza bandeni. Ba ko ba couleur pena ba rumba 2.0 donc nazana ba biloko beleza na kati ya coffre na ngai zo zela kaka. Ma solo kaka poto si. Ba pena bato ba idara yo ba komela ko ba chanson. Oui na travailler kana ba parolier. Na travailler kana bango na travailler kana moko te. OK. Na travailler kana Adiv na PC Mbote. Adiv. Ouais, na travailler kana ba parolier pena na kui nazana idée na ye na ngoto solo na parolier. Parce que pour la séance répétitive, chaque lundi, na mercredi, na première rue, ils ont des coulisses, tout ça public. Les coulisses peut donc chaque lundi, mercredi, na espace Kakarisme et pas honorable Timothée Chimanga na PC Mbote. To indi sakawana à partir de 10h 18h. Ernini skou faut baya public hier. Ouais, public qui quoi on va partir déjà il y a 13h hein, 13h déjà de tous déjà à côté les. Na ba 10h on a tous à la kana ya ko fanda toujours coller puis à 13h les ko to là ou kaka sibo. Tout le monde bisinga bi est-ce que toi banzembo zobi mais c'est grand-père Azolanda. Oh là là, Alanda pourquoi? C'est mon papa. Eza fierté na ye ezali pona lokumu na ye alanda te pourquoi moi na ne osala musala bien fois alanda kaka. Si te musala pena bien osala. Parce que pona ba production, habité ba producteur pe bazara so belé te siko est-ce que ils ont ba production tout pour parler zali pona ba libanda pe ninga za bangola Afrique du Sud. Ouais ba libanda ezana ngo ezali ngamo kono nde fona nazana déplacement d'ici fin à mois oyo. Nazo kende ko sala tournage ya clip moko après ce qui na zongi ndete kotala siko makambo ngola ba Brazzaville partout to beta kia wa même na 50e ya anniversaire à Caribou Variété to beta ki to beti na ba kermesse à Bandal to beti vraiment partout na ba Kasavu to beti vraiment partout porte za polele batune so za na manifestation collation mariage surtout ba mariage on a oui ce qui va bengi ba kokuta Madame la chanteuse nakoya wana pona ko agrémenter même libanda ya mboka na ba province na biso na mboka na ngaki sangani Bujima partout ceux qui va contacter biso F musique eza au grand complète au kende ko servir bango sikoyo na ndenge lelo zo voler na ba propre zèle na yo est-ce que na ba interprétation des araso ba beng ça ba nzemba VPB tama pourquoi pas identité ngana uta wana pourquoi pas na beta musique yesiko ngana beta yo mona te batu na batu ba uta bipai na ba beta ka musique bisika ba uta ba ancien quartier là te mona ba beti musique ya Kofi ya wenge ba beti ya wenge mais pourquoi pas nga orchestre ngana beta et orchestre ngana uta na beta musique na biso te na beta kango yo sigo yo donc vient de m'appeler au beta. Oh, ezali kambokuta kondima te ezanda kunanga esika na uta orchestre wana ya ngonde salanga inazali fruit na ina beta banzembo na biso te kwa nini na beta kwa nini pena beta ona nko nanko oui siko kokene na yo ezala mise en disponibilité. Est-ce que makambo esila kaka te papa c'est ça la question. Et ça fait déjà 2 ans passés. To solo la yango depuis to solo la yango mezala ke non nazana nous viende mutaibisi ngaina na yebisa oke nazala kananga lisusu te donc na ye vraiment na ye awa na émission na biso pona sola masolo F musique anti-choc ezali orchestre na uta eza déjà le passé. Ça fait déjà 2 ans nazala kali susu te to ko bandaka ko zongela kama solo poete to na kala ba bosana no ba ki ko bosana yango te zali ndaku ona uta melelo na koma na ndaku na ngai lelo na luka pe monzela na ngai donc masolo pe na ko sepele zali ya ba sur mesure ya ba sondama ya ba poule de la mort ya ba cocktail acoustique ya ba tout la mwisi dans masolo vraiment oyo ko sala et tout le monsieur déjà la moni yango na ba plateforme qui est bien qui est malembe
maximiser la promotion. Bobeko. Difficulté ni yo kutana. Ouais, musala nyo sezala na ba difficulté nango ba soko lingi yango olingi musala na o ezala nango facile. Ba difficulté ali yo ebi nazo sala nyoso ngai moko. De nazo produire ba œuvre na nganga moko. Nazo produire nganga moko ezali kolakisa makasi, kolakisa ke mutu alingi musala de bato ya bonde ezali bato ya ko soutenir. Surtout un orchestre. Na orchestre mobimba charge ba musicien. De nyoso na sala ngonga moko. De bato pena soki ya ko soutenir ozomona ke no mutu alingi musala eza ba passer Raphaël eza ba passer Faïla. Ouais. Ko ba mécène nini oyo ba soutenir oyo yebiki venanga oyo. Lokola nazana manager nanga za na Canada Albert Lumumba. Yé mutatindelanga ba père ya instrument dona lela acheter pour na makamba ba instrument. Oh, vous avez l'instrument dans mon oh, mais bangoye, vous avez l'instrument na binote. Et vous avez nakenda pena matadi na conteneur yé ba instrument yé. Donc ça dérange chaque chose j'étais au combo, au guitare, au dumo, clavier, donc ba instrument complet F musique ezana. OK. Bazana ba acoustique na bangoya boye ba répéta kana ngona ba répétition, coulisses ya sèche. À part manager. À Paris, Gilles Naïlis, Bazan à Paris, grande sœur Nanga, Hélène Faïla. Mais porte ça pour les pour na batunyoso, oyo bazali, balingi bacha loboko, Bazan a besoin de soutenir, ngai. Babengi kaka pour na ko pousser culture en boka na biso kende boso. OK, je crois Toyo Kasuko au pôle de la mort, c'est pour faire plaisir à Théo Zambrota et puis sans oublier tonton Clovis Fimpa et maman Doris. Ouais. La musika toutinga na crise 800 000 kilomètres à peine à bolingo ma souffrance nini to andire teo na supporte yo sokan la mo supporte tout le longa na yo to la bakumba schizophrenie to nigne mais ka peut-être koleki sa ponda na lidusu ya tonga mwana yo oyanga jamais zéro atomeki jamais bolingo ya kristo kotateur kosekana kokama esangani sosozokana amela kobeko banda wapi italatale kosa yo te atosali makeup epai ya noroza mikobe bomba na zero pula jetsi barsalu popaganye final eza ndoto ekokata na mama kota bolingo siserosango kota bolingo failo toboka motema bomba na zero pula jetsi barsalu popaganye final eza ndoto ekokata na mama kota bolingo siserosango kota bolingo lukongo toboka motema bomba na zéro mon nom mélange parmi les hommes Cicéron Langaza exceptionnel si fidèle et aussi professionnel Mama Lukaya yo bakumbozolula aza de me privé na ngai osekana koka mwa esangani sosozokana mela kobeko banda wapiango italatale kosa yo te atosali makeup epai ya noroza mikobe bomba na zero pula chelsea barsalu popaganye final eza ndoto ekokata na mama kota bolingo sisero sambwa kota bolingo failo toboka motema bomba na zero pula chelsea barsalu popaganye final eza ndoto ekokata na mama osambwa otoboka motema. Mais il fallait partir il fallait chata comme on a ya Luonda kota bolingo Luondo sambwe kota bolingo Luondo toboka non esengaka il faut Luonda ye mo côté faut zala j'en suis Luonda nani au moins loka no bi maître Cicéron kota bolingo Cicéron sambwe kota bolingo Luonda pesa ko ko ça bien tengai ngakaka yo moko kaka kota bolingo agence sambwe kota Luonda vraiment tabile mo bomba na zero pula chesi basalu kopaganye final
eza ndoto ya kokata na mama kota bolingo luonda nsambo kota bolingo ya nyonso toboka motema bolingo et ça là, c'est rondé. Alors, le gâteau sous des chansons. À comment on a des chansons de. Ouais, tu as pour parler dans tes os sur le lango. On a mon béco. Donc, ça la mettre que c'est seront bakumba na madame. Ça là, il est bien vraiment ma case. Kota bolingo chanson Samba, Otoboka. Otoboka moté parce que Jacina nani. On a si d'été. Donner le combo. Kovo mamona quoi. Batuba on a pour se dévoiler. Ma chanson Oyo. Et Robi Makalami, il y a tant de combat motochete. Est-ce que Netumuni t'es na ko bimisango te parce que na kutana déjà na makambo yo donc déjà oyembinze bon émission mais nanu yo bimisite mais déjà bimi no orchestre mususu. Demain batu bazela kaka naza na déplacement nazo ke dépend na tournage tozo ke na réalisateur na ngai. OK. Retour na ngai na ozonga kaka awa comme ça. Na salelo mwelo. Est-ce que ba collaboration ezate ba featuring? Ouais ba fit naza ko raisonner on a trois nzembo ko etikali ba fit ezali na ko raisonner. On a nani? No ngai fona mbala mona mobali. Nazo préférer pour le moment donc il faut n'embana mobali moko pena ya mboka. Neti nani? Tous déjà là pour parler na hier donc j'ai ça nango déjà bien habité sur les alanzembo ya Laurent Sokoko na habité. Ya Laurent Sokoko. Na pesi mbote na habité sur les alanzembo nende to ko sala fête na mutu wana déjà. Mutango aza jeune to akola déjà. Jeune. Oh, trop jeune. Kilelo. Trop jeune. Pour doyembe dada mikolo de carré. Ouais, déjà carré siko il faut jeune mobo hein. Jeune moko biso na biso to mekana to tala baptême protocole na biso ndeni to ko sala mariage parce que jeune ngwaza dans orchestre na yeto. Asa na orchestre. Orchestre pe munene yebani. Bona nani. Ada fait bon chanteur. Bon chanteur parmi ceux to bito tanga 5. Azali. Yebazali. De maman quand beaucoup tanga ba. Maman tanga ba 5 tu vois. Ba 5 des autres maman. Ouais. Neti yopé, so il faut tanga 5. Oui. 5 bons chanteurs de la République démocratique du Congo. Tenali na makambo te. Na lo bela na tout la mwisa za. Tout lo bela na biso. Retour na ngaso na zongi de to koya to sala vraiment analyse na bioza makasi na analyse. Tenga la tuni kaka te. 5 kaka. 5 ça ko basi na mibali. Il y a le bosso faïla, il y a mis balé passira, il y a mis sato passi, 4e F star, 5e F musique. Na lingi na ngana tanga ya batu te na yebi ke mboka na nga Congo ezali ebale ya loyembo ba chanteur na ba chanteuse baza ebele. Et puis na coopéra kana mutu nyoso na boyi na tanga moko tanga kité ça la bien té yoka na bible tout ça na génération na yo manga wapi na même placement té to solo na biso placement té ça ngolo ba msukutu ba loba ese lo te ya yoka ni problème non ngana lingi na kana lobela na tout la musi batu ba télécharger yango wana déjà mais quand net to solo da boyi ba baby qui tout la musi ya zaza déjà c'est bon voilà la génération na yo oui 5 artistes nini bon chanteur oyo ba sepeli sayo bango nyoso vraiment ba sepeli sanga pi basala ka musala ya bien Igo Bas na Ngola na pesi mbote Patrick Toto do bakalate na Luanda tozokutana bango nyoso basala musala ya bien basala ka musala ya bien na zana ki babanga na bango boy est-ce que penande omoni nga na ko banga o banga failo banga na ko banga nani ayembaka na lipeka azate kasi yo démontrer biso bango nyoso ngana lingaka mutu oya sala ka musala ya bien na préféra ka batu nyoso basala ka musala na bango ya bien parce que ngamo ko na sala ka musala ya bien oui c'est artiste pétage en tout cas nazomona afo pétage na pesi moto na Nzambe pasteur Denis Lesi Bambote Vile bon namoni afo pétage ebi manano po namona ka ba casting na ngo ndenge on est déjà il a extrait déjà ouais extrait déjà nazomona afo pétage ouais nazomona déjà ça va tozela nanu ebi ma totala intégralité na ngo po ndeto kolandela makambo ngo vraiment ouais makambo ngana tsikana
makambo etika nga nayebi déjà que yo longwa na makambo za asu na makambo te nebo zala susu te ozana baya te ozambro te ozana ba maître Christ sango bakumba donc yo aussi osota ba niveau wana yo zo déjà ko sala ba cher ba mituka libanda est-ce que kiko zonga suna makambo ba polémique vraiment alors ouais. Tout cela par rapport à projet, est-ce que là que la chaîne on fait les lois de solliciter ou il y a pu faire pour la collaboration bien jusque là on a plus opportunité. Non, on a plus opportunité mais Kalaming était dans ouvrir la porte pour na ba jeune au bazali ko ya pour tout ça la collaboration musique amboka zo tambola ndenge wana zo senga collaboration ezala ba fit ezala pour na repousser toujours culture ya mboka na biso et kende liboso. Prescott, oui. Et ça, la bien Prescott, porte les apoulés. Pour Nayo Prescott, porte les apoulés. Ouais. Oui. Ma bezate. Logo la yo de jeux ebika yembaka bien. Ma bezate, ça la bien. Et ça la bien. Et ça langa bien avec plaisir. Il y a un lundi. Et ça la bien. Ouais. Ouais. Et ça la bien. Et ça la bien pena. Ouais. Portez-à pour les. Luka kaka, nyonso yo proposer ngai pour moi qui nazala na problème te nazala kana polémique te nyonso ko proposer ngai portez-à pour les pour na mutu nyonso. Oui. Est-ce que ba recrutement que tu as eu pour na ba intégrer F musique. Ouais, recrutement ali chanteur oyembaka bien toki ko kangela mutu porte te donc chanteur oyembaka bien ou chanteuse danseuse. Mais azalaka déjà moko déjà azalaka soki ba komi atami balé ça la bien ezalaka kana ndenge nini nga moko leader atayo moko nga moko mama na bango comment eki kozala kaka mais pourquoi pas oui nga ba pesa nga chance pourquoi pas nga pena pesa bango chance na bandi non na ba animateur na ba chanteur na pesi bango tout la mwesi mais pourquoi pas on a pe bango pe kaka. Ouais, ba fille au monde a bango façon ndenge ba yemba quand même non laisse tomber. Et ça la bien oui na salango. Na salango. De yango na lobi ke porte za polele ba fille au ba yemba ka ba ye ba danseuse, ba instrumentiste, ba chanteur, animateur porte za polele ba ye na espace ka charisme première Dilandos ba ye to kutani. Batu ba yate obanda bango mabe. Obanda bango mabe, invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de den. Invitation à boy, bon un mukolo fait tilata mabe. Maison divers, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Numéro de téléphone Baoki Kozoa plus 243 089 51 11 700. Plus 243 089 oh là là 89 51 11 700 089 51 11 700 ceux qui va bengi bakoza biso bakoza bureau. Blaise, propose-nous un clip de Faïda la invité sur mesure pour le chapitre de la mort on a invité le temps, bon, la régie doit se préparer, on a invité pour épée d'un bâtiment, présenter du sauté, la jeune
Il faut comprendre que nous sommes en direct de la RTVS 1. Oui, oui, il y a des orchestres il y a accompagnateur tozali na chef d'orchestre Mignon Solo azana biso awate tozali na Kevin Mbemba Lofombo mwana avec Godé Lofombo yenda za bassiste tala siko équipe wana tozana Santiago Tempo de yende o kanisi Evril Santiago Tempo tozali na Sili Kotina Mbonda tozali na Tabou Mbeki li compa donc à la compa tozana Saint-Gaulois Mayama tozali na Jancy Sainté pianiste et doux donc équipe eza vraiment costaud Jancy comme tozali oya clavieriste ouais je pense que la régie peut vous aider à suivre sur mesure pour faire plaisir à Alex Fumoussi, hymne national, je suis depuis l'Angola. Alex Fumoussi, hymne national, il y a Théo Zambota, David Lotete, Gaocho, là, nous sommes là dans le souci. Voilà, dans le souci. Est-ce que tu es mal à commission Petro? Je t'aime. Lokendo lemi lokenda tambandaka oya laloma lamboka lemi laloma lamboka mbulake mompinya ae mbulake mompinya oya tata mbandaka oya tata braza oya ikaloma braza salon jipe loboko Timote Chimanga mama botunanga nine odile manzaka mama tunanga nine mobali na bala motolotoko soki ameli azonga na ndako mosala kobeta bana na lembi kokola bane Rosé Suzanella Amosopo Mosopo lokolo na terrasse Mosopo lokolo F musique to betaka danger. C'est très bien. Vos applaudissements depuis qui s'insouffle Marcelo Mbala, merci d'être scotché, connecté à cette émission. Moi, j'attends un message. S'il vous plaît, appelle T. Nous sommes en direct parce que moi, il y a des athées. Tout le monde peut dans la sous-émission, demande des bélés, et il y a des messages. Donc, on va ma casse. Bon, baby, na sala musala bien, na sala kamute ba polémique, na sala pe muta ba conflit. Faut ba linganga kati. Tena lingango te, polémique eza arme ba faible. Oui. Muto yebi aza faible ndia se bazaka na polémique pour ça là. Ngana na musala na ngana okikocha polémique pourquoi? Nana mungongo na ngana zana tous les atouts. Na olata nyonso ko simba. Mais pourquoi pas? Un message vite fait. Oh là là. Salut Jancy. Failli la soirée Emina Bina filée au Salabiso. On a comme un manager. A solo la producteur et puis maman qui est déboisé bon. On a tangi ka message na yo. Batu ba otala yo ba retenir. Ouais, batu bazotala ba retenir que nazana studio. Moutazan a besoin de dédicace ba immortaliser ya bengi na numéro na pesa ki 089 51 11 700. Abengi toko solo la kaka na mutu pesa na besoin ya nzembo abengi toko solo la kaka de message na lingi ba capter zali ke générique tout la mouche ça déjà sur le marché batu ba consommer yango ba télécharger yango naza na besoin ba remarque ba critique na bango ba komela ngai même na Facebook na ngai failli la passira toujours ba komeli ngai et au salanga bien
Donc nazana besoin de retenir que nazana studio nazana ndiaye, mutazana besoin ya nzembo, mutazana besoin de dédicace, abengi to solo là. Et puis chaque lundi, mercredi, nazana répétition la première rue d'Ilando sur un petit boulevard wana, espace ka charisme pas ya honorable Timothée Chimo. Référence c'est ali hôpital HJ. Donc je connais qui ka HJ première direction on a kaka na deuxième parcelle na droite. Sur l'équipe HJ donc première. Donc ce que ça n'est outil côté l'équipe HJ. OK, l'équipe HJ liboso wana ndo koti na petit boulevard au côté deuxième parcelle. Voilà. Oyebi. Ouais, on a répété qu'à siège pena yango wana. OK, quelques salutations na bateau ba soutenir radio parce qu'on a vu après cette émission batasiko on est rattrapé toujours on a vu que David était Gaucho. Ouais. On a biso depuis Angola. Nous sommes rentrés mon côté on a sommé pe côté et ça le lot et Arnaud Ngoma. Et Arnaud Ngoma sommé mon côté c'est important. Bah salutation à naza kopesa na son excellence Néron Mbungu Fuma Banga Moyo câble mer lac Tanganyika ba kombonyo so nezali ya na pesi mbote azolanda azana nzembote ya kozanga nzembote na pesi mbote na pesi grande sœur nanga Hélène Faïla en États-Unis Olivier Kalonda mokonzi na DGI na PC Bambote, Albert Lomomba na Montréal, Gilles Naelis na Paris, JP Loboko na salon JP Loboko wana na PC Bambote, salon Vieux Chango, restaurant et pas Vieux Chango na Bruxelles wana na PC Bambote belé bana Isiro, bana Kisangani na Bosanité Gaulois Mayama Saint Gaulois, ba musicien na ngai batu nyonso ya RTVS 1 Bambote belé nazana besoin ya batu oyo bazana besoin ba soutenir ngai ba bengi kana numéro na pesaki comme ça to sololi promotion bani déjà ouais. Si elle est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement et puis ça na ba chaîne ya ba télévision awa pe ezali même mbongo ko sambongo peneske mais est-ce que est bongo va tantôt est bongo oya bandaki boye oya fandaki boye oya salaki boye est-ce que pena est bongo akikolekisa na chaîne à Gaillard boye kaka pamba boye est-ce que Dodé Lukombo akikolekisa kaka boye na chaîne à Gaillard na Bion ka boye Blaise Blaise ah Blaise akikolekisa kozanga kolekisa clip ka pamba boye te. C'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation pour voir entre lundi et mercredi et ça langa bien la Prescott Ayemba c'est très important. Ouais. Merci à Bato Bataliso, merci à ma bonne team qui m'a accompagné aujourd'hui au Forum Moula. Restez branchés. Congolais solo.